sali pongo ningani tanga masolo boucle. Babina sali pongo ningani tanga masolo boucle. La journaliste Yaza Sombo. Voilà, bango te belé na bandeko nyonso bazolanda biso na bosani te la caméra. Women. Ya madame. Ya moi aussi. Donc il y a des autres images donc bango te belé Choti Mapanda. Maman Issa na États-Unis na bosani te la prophétesse Sera Mboyo. Bango te belé bateau nyonso bolanda biso batikolo point. Ah na famille bota mobile. Président va réseau boni basango ya groupe ezala ke zo continuer. Ouais, groupe toujours tozana Anakin, on a CBS chaque lundi 20h30 et pour rediffusion mardi 15h15, tozana toujours na CBS puis na YouTube. Na ozonga sous na émission na yo pona pesa bango chaîne ya YouTube. O ba roya ko s'abonner, o ba komona ba biloko. O ba lingaka ya sika ya kilelo ba film ya kitoko. Voilà. Et puis, va s'abonner à la page TikTok de Joël Barizo. Babiloko ya kisiko eza na kati ya Itoko. Et puis la page Facebook ABJ Film Group. Vous s'abonner puis na Joël Barizo Facebook. Voilà. Président Barizo to moni yo kisiko na YouTube ozo pela kaka mais na kalo bande ko linga yango te. Banda ko boya mo YouTube ezo futa la. Eza bali ya famille. Zabali ya famille. Ali ya famille kangi yo. Rado kanga loko. Etinga kisase kanga di kanga YouTube. Olinga kota mo. Photo zinda de. Nanga mo loka manager no Benji utasali obo. Benji Shimbidi. Bambo te belé bisiko zombi voilà. Wana aza manager conseiller vraiment voilà. Donc bon. Il y a Liboso. Nalina s'est manifesté parce que nous avons des fanatiques partout dans le monde. Bazo tout n'a fait tout n'a pas mon engagé. Voilà, bato muso bakatsa lokolo na tika théâtre. Bato baza libando babima kala. Bakatsa na tika théâtre. Nabi non, mais il faut nakata baba lien oyo ya ba freinage donc on s'est manifesté oui. To kota na sujet en mais na bon na mi boire déjà. Donc na boya ki comme lelo je n'ai jamais rencontré dans donc le coup la ngamo na zavi papa Molière plaza to si sara masolongo pour masolongo na te sila raté et tika la batu na mutu ba mais président depuis 2016 wana o makambo loba makana émission ba bola ti lelo sila donc ezaka vrai ou faux makambo ba loba ka o violé o kangila mona ba na ndaku o botisi o mangani ezaka vrai ou faux lokwa yo moko za wana parce que depuis 2016 wana ti lelo o sala na télévision moko te par rapport ya makambo wana télévision non histoire wele ka voilà yango na lobby non yango na lobby na sengi na papa Molière na boye ke baloba ke pona nini te papa Molière azalaki nanu yo lobaki te lokwa mikolo pe leki belé non nzambe nde mutu apesaka vie na bino mikolo eza umela tozokola pe voilà yango na bi soki na bi na ya koloba après et comme ye mpo na nini olobaki te comme ya paster Mike voilà na boye koma bongo yango na ye komilobela déjà que papa Molière il faut tu dois ya koleka na télé koyebisa bato ke makambo olobaka na nga ezaka lokuta ezalaki mensonge ti lelo bébé wana nazwa ye te la fille wana nayebaka ye te deux et puis tosala test ya ADN na CMK na ville awa eki afriti ezongi na bima na acquittement donc j'ai été acquitté na ministère public oui 3500 balles voilà j'ai dépensé au moins 17 000 $. ti lelo nakoka somba sous voiture te nango mamuta makolo doswana ebendanga mbongo tu vois parce que moni na justice oyo famille contribuaki oui groupe nanga pe ezalaki contribuaki mais soki yo moko oza poids te ebele bana ba innocent na prison mais bande na mbongo te moi ba s'en sortir eza te pour procédure judiciaire pour ça là c'est l'argent avocat yebi so dossier document moko eza nango ya $25 ya so $50 document moko eza nango $50 ya so $250 donc avocat non abandi kolia yo en tout cas na pesi mbote na avocat nanga Patrick Etinda dossier peut-être bonga libonga balobi Patrick Etinda
merci beaucoup. Yenda za avocat à samba na dossier wana. Tita suka. Et bien na bango baki mana tikala na maître moko. Patrick etinda dossier pe. Voilà. Tu vois, ba innocent baza tisiko. O ba yebi likambute. So yeb sanga $3,500. O ebimaki moment wana ya Aden. O senga na famille. Na vieux to alelo. O senga nani? O senga nani? Pour famille ba boire rapper mututé. Famille ba ozana yo. Tu vois, mais ce que mutu nini o na famille na vieux to zala na Congo. Abimisa 3,500 balles pour na Aden. Oh non, nous sommes sous mutu ba nota no doute. Avant non le banon solo. Donc pour bibisara la rona, il faut ça yomoro. Pour yomoro no yebi marambo sala. Parce que ceux qui ya solo au rwanda nani. Les qui dossier va bailler en 2015 mais c'est bandai de 2014 il y a centime. La fille là zaki relation il y a acteur na centime. Ba fanda ba côté ba kancha chiwana. Voilà. Ne la fille ba no mona na te quoi ba mona na centime. Le auto mona mona biso na yo nde ba kanga ka. Ti preuve pe zarate. Ba preuve pe zarate. Ba côté là ye ba indice militaire on entend kanga ki na bloc ba militaire tout là les agents ne va retenir. C'était ça. Ndake na prison. Mais ça histoire moi il faut tout ça venir mission na décortiquer na yebisa pe bino bato ba na biso comment ba nuit ni et comme la ginga na kata prison et puis comment parce que comment vraiment na souka pa na mais président tout ça kana kata biso long bato ba zaki belé pour se kana bana mwindo zaki na bana mwindo et wana si balonga déjà OK balonga déjà mais pour na nini kaka ba yaki koloba tie yo muto sala tiango yango na lobi non la fille là azaki connaissance ya à terre na ngai azaka muto na yebate muto to kutana te moi na venite moi na quartier te tu vois moi na venite azaki pe moi na quartier pété azaki mutu oyo ba yebana na acteur na nga tango a disparaître na quartier na famille na ye nde ba e pas acteur na nga ke yo to mona ka yo na mona biso de banda bomo voilà binomo bolo ki président lobi mais alors ko benga biso lisusu to ya a relater biso ndenge nini histoire ngesalama pour que président akomati na makala kuna na prison centrale ya makala président ozo mi benga mikolo procureur de ya famille Libota procureur général euti wapi lebisa biso voilà comme on a d'abord euti parce que moni na famille Libota oui nazoleka toujours na continuer bolo mama belver za moko ya mama oyo na matanga ya madeso pembe tant madeso pembe que ton âme repose en paix tant akufaki mama belver a contribué qui tu vois a contribué qui Nathalie et puis ngai pe naza moko ya bato balukaka naza nazaki trop distance na ba master na bactère voilà na ba collègue nazaki trop distance Nathalie ce qu'on a bino ndeni na nga moko boye et banda da YouTube banda da pesa makambo na mona déjà na vivant na bato o déjà babonga na YouTube tu vois abandi na YouTube babongi na YouTube na fanda na bango le roi ba Jaska Fulu tu vois donc na fanda na bango basé belé wana na tangi ko ba bato nanga tu vois o babandi bazui na yebi lelo te ya masolo na beta ba YouTube ba masolo ba 2014 2015 wana bato musu baza no kidiba donc na yebi ke zaki bongo voilà ezaka ke non na keso tuninga ezaka na taille na bino na koza la isolé te donc na koza la isolé te il faut nazala pe na bato Nathalie siko parmi bato ni na koza na bango même so totali na Bible Dorcas soki azonga ke sous en vie ezaki po na bolamu o ya salaki babilamba oye abandaki ko kabela bato babiloko akolia o bandaki kopesa bolamu egangaka yango lelo bolamu egangi na famille Libota Nathalie bolamu oyo mama Belvie asala po nanga po na matanga madesa pembe na bino Libota nde yango oyo et puis yoka famille Libota donc eza bisika bolingo amour ezali donc c'est ça
mais bato mosusu bazoloba mama belvi azosalaka mabe ndenge azoyelaka parce que yo moko omonaki oza mwana famille libota makambo oyo toleka na matanga Richard ndenge alongolaki corps ya Richard na mort ya Sana et puis akende yango na cinquantenaire ekreaki makambo ekreaki vraiment mais yo ozoloba ke tosala bolambola motanga mais bato mosusu bazoloba mama belvi makambo asalaka eza mabe asungaka famille mais tokoloba nini na bapropos bato baloba wana. Même la Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Moto oyo alingaka batu te. Moto oyo azana bolingo batu te. Ayebi nzambe te. C'est clair. C'est que kosunga eza moko oyo eza ba protection. Oyo eyaka rolata biso. Eza na batu mususu oyo ba osala ba mabete. Bosolola te mais bayina yo. Ka ndengo vivant. Bayina yo. Bakoluka pe basalo mabe. Mais bolamu oyo ozosala eza moko ya biloko eko protéger yo. Ata batu bali ba nuire yo ba kokate. Voilà, ata batu balingi ba salwa campagne ya mabe ba kokate parce que bolamu eza ba bolamu wana. Déjà tango muta bemisi mbongo na ebele. Oyebi na cinquantenaire, nga tanga ma 200 na cinquantenaire. C'était combien par jour, c'est combien? Déjà c'est trop cher. Pour louer espace, j'ai dépensé dans ma tanga ma 200 peu pas moins 3000 quelques balles. Tu vois, dans ma tanga ma 200 peu mais si vous batia coller la mouton en cinquantenaire, nous me regardez ba exposer à ba tente wana ba tie ba chapelle wana. Déjà au moins ba 1500 balles, qui tu m'aurais en 1000 francs, ba nos espace à louer. C'est combien? $500 ou côté monsieur ça $1000. Déjà que mouton ça on était pour un sentiment. Et ça d'abord mouton botama na bolingo. Moi mouton botama na bolingo ayokaka pasi ya kokabate. Mouton déjà botama na amour ya bateau. Ayoka mouton ma pasi te soka zokaba. Yango moni nzamba zo pambola toujours les zozongo. Voilà. Mais président lobby qui est Maman Belvi Kandi a sungaka yo na matanga ya Madesha Pembe. Est-ce que déjà nous comme procureur général ya famille Bota beaucoup déjà na yo soli déjà. Voilà, to kutana na pe na comité pour to kutana raté. Na ngai na za yango pona bolamu. Mais toza batu to kutana ka toza pe batu mamweze ba projet za tellement belé na mokili. Donc to elisate to ça beauté on fait pas ça pour l'argent non. Tout ça on te pour non total car bolamu on tout ça mikolese belé to mona na to kuta va partager ba projet ça on va présenter des projets to partager to solo là mamweza vraiment tellement to belé voilà. Président Batumsu balobi na landi ba commentaire à Batumsu balobi na bémission sala na baninga Batumsu balobi aussi là il y a moins de pousser que comme ma famille bota pose la visibilité. Bah on a raison, c'est normal. Bah y a un bisika visibilité sali. Donc mon a moto assis là, ce que le bisika peut ici là. C'est que non, qu'il ne coûte pas pour qu'on ait ici là. Donc on a une place de visibilité, on a ici là, on a la visibilité. Les a problème iter. Au moins de vous n'avez pas de visibilité. Beaucoup n'ont enquêté pour ici là. Bah là on a bisika visibilité sali. C'est normal. Donc na ici là on a la visibilité dans la famille Bota. Donc la famille Bota vraiment bambote belé au bazar partout dans le monde. Donc visibilité au Sahara. Président, au Vandikabo et Miss Lolo, maman le Kababakou a démarré. Au Vandikabo et Tendresse Dibinga a démarré. Au Vandikabo et Kevin Moussanfiri a démarré. À propos de notre réaction dans les Alani. Et les Alaki, baleki mon lien. Baleki bolé. Baleki ba molé té. Baleki. Président Babola. Grana est au bêta de ma 40-45. Nalonga. Olonga donc olonga ba. Nalonga mutambongo. Olonga ba président. Nalonga mutambongo. Nalonga mutaba relation. Nalonga patron. Député Soulikona. Député Likona. Nasko nalonga. Bosco Bango. Donc on a procuré général na likolo on a longa déjà mouto difficile à longa on a yebisé que c'est obligatoire tu dois donc il faut au l'école bamrambo ba na nga papa molé zala lokuta parce qu'on a na papa molé ko bino bana boliki teke mutu mwa za simana yo nzambe kaka
nzambe na famille bota vraiment tout ça comme ça tout comme ça parce que donc il y en a qui ça va dépendre de 4 5 ni nous autres signalanga ni non bo ezalaka madame ezalaka yo bongo la caméra ou mais ah non président to yebi biso na so bimisa bana uzana bana bimisa la dona mabidi lobango penabe obimisa mwana mwindu mais promis pana no nezaka na mwana no moko akoma kofingo to mwana mwindu okoloba mwana mwindu nini yaza bila ke mabe il faut aya pour dossier na ye na funda ezaka na parquet ya Kalamu na funda oui ya aleka be mission ça be mission alobi abongo mais wana zaki enfant chéri na oyebi te ya lunga 2012 moi munda lunga 2012 makandaka bobi sali succès na kisasa na 2013 azala te papa soda omemeki soda na ndako seka moke mama pe aseka par raison 2013 wana bango si balungwe ndeko nanga tekano tekanguba na yo ndeko nanga tekano teka mai na yo mutazomona na bambongo oyebi bisika zite mutazomona na mituka oyebi bisika wana 2014 eza ba kukemu eza ba pièce cartonna yosa wana bango si bazalaki te voilà donc ya lobi abongwani obongwana ye nde akomi kosala bémission abanda kotubela na nzoto na tu vois yango nafunda ye fo aya olakisa nganga wana oyo ngane tokendaki mpa nganga bisika nga na memaki mpa nganga il faut aya atokende ngana ye botie bakamera na bino tokende tie mpa nganga wana place ngana ye tokotaki epa nganga alakisa ngo na public ya makambo lokuta oyo bato mpe bazoyoka ye bazoba baokomante mpe mawa en tout cas succès ya kisi donc moko baomona ye baokanga ye il faut asenga bolimbisi na caméra et puis alobake makambo alobaki akosaki ye na papa molere merci beaucoup président comme nous sommes dans cette émission moi quelques salutations na bato basouté la côte bato baola voilà bambote ebele vraiment ba fanatique nyonso Joël ba réseau partout dans le monde bambote ebele na pesi na bébé mama Arlette Mbolé na Belgique bambote ebele na bosanité la prophétesse Siara Mboyo bambote ebele Shoti Mapanda mama Isa nzete ya mbongo na pesi mbote na nzete ya mbongo patron nzete ya mbongo Ziko Mayo na Petro Congo patron bambote ebele bato nyonso bolinganga ngaka voilà donc bientôt chaîne YouTube réseau TV officiel bientôt là naza ko annoncer yango et puis na kasi faut ba nous ici na famille bota to travailler on travaille biso to travailler donc vraiment na Babylone bakilelo et ezoya vraiment ba film ya kano ba histoire ya bien donc on va comprendre que tout yé kaka ke pour nande ba loba non donc tout yé tout ça peut musala ba to comprendre que non moto vraiment assis là donc tout ça là qui tout ça là pour leka donc ba to ba sepela merci beaucoup botika malam merci beaucoup merci na babina sali pour ngani tanga masolo boucle